Mikolo, solingi o s'abonner au betika point. Kilongo TV. FB International, agence à solo, bana poto, bana partout, Bozolanda Rabi Mavinga na minitio, Toza Awa, na Maringa 72 na commune Kasavubu, entre Chaba à Sosa, Bisika Wapi, agence FB International et Zelaka, agence ya fret maritime, agence ya transfert, agence ya fret aérienne, Awa Serié Ezali, na Nenga Kosakanate, Toelelo Anana Tanki Futa Sima, Kakaya à cause de la foi. 2024, top 9e édition, Tozo Kitisa, Biloko na conteneur, Awana FB International, peut Tozo Kabula, Kaka Lelo, Ndenge Ezalaka. Papa Fiston Basende, Azana Kinshasa, Bomona, artiste musicien, Bomona Bana notre père, Bayeko récupérer Bakolina, Bomona, bus et Kokita na conteneur, Oyo, Nepsino Moussale Zosalama Awa, Kitoko. Papa Fiston Basende, Batika, Ozana Paris, Oza Ndinga na France, Ozana Belgique. Benga numéro ya Papa Fiston Basende, Oza ba détail, ba précision, tout ba information, nyonso ya FB International. Merci na bana Luanda, babi papa Rabi Mavinga, yo lobela kabiso. Loko lobeto komi kozo ba koli ana Luanda, kalate ba conteneur ezo kita na Luanda ya FB International. Musale sama kitoko nepsimno. Papa Fiston Basende batika yo. Toza ana na taki futa. Toko ba reportage na biso. Bo mona ba détail nyonso. Ndenge ba fond la conteneur. Ndenge tondo kitsa biloko. Bobozoa vraiment ba détail nyonso. Agence ya confiance ya ngoyo. Oza na vrai, oza na Ivry sur Seine, oza wapi na Paris wana na France. Contactez Papa Fiston Basende pour continuer à na Kinshasa, pour continuer à mbongo na Kinshasa, pour continuer à courrier express, c'est-à-dire au PCNO mardi, mercredi za na Kinshasa, au PCNO mercredi, jeudi za na Kinshasa, au PC lelo lobe komi na Kinshasa, moi chemise, moi chaussures, moi pantalon, moi téléphone, moi courrier moko rapide et ça ka moi bien. Eh ba famille ba sepelité, nataki futa toko ba reportage na biso, toko ba reportage. Papa Fiston Basende batika yo. Maman Nathalie Zeko, Oumela na yo. Julien Basende, aïe, agent sur FB International à Paris, wana, Oumela. Pasteur Kosina na Bosanote. Bana notre père, confiance na binonyo sur la Moussala Oyo. Bopé sa agence pour sérieux Zalia. Tous ces éléments. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe RDC a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fiston Basende, à Biloko Tozane. Maringa 72. Maringa 72, je explique. Allô? Maringa 72, FB International. Na Kasavubu, il y a Kasavubu. Chaba Sosa na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko e komaka peto zuaka. E komaka peto zuaka. Pour plus de contacts, International, FB International, Souka, FB International, Tanger, FB International, Adega, FB International, Balobi Kunande Masolo ya kati, Mosusu Olela, mais FB International, Yangone Masolo. FB International, agence assurée à Moyo, FB International. Agence assurée à Moyo. Sango malamu na memeli bino bana kini boyoka. Sango malamu na memeli bino bana Congo boyoka. FB International agence moko sérieuse. Africa, Europe, America, Oceania. Utinda bagage tokoli. Mutuka to courrier express. Utinda bagage tokoli. Mituka to courrier express. Soki na lobyo na lobaka keba na bagence oya simanda komba fona bakoli na bino mena FB c'est pas pareil. Papa et maman ya 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 ya. Noko e noko e ya 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 ya.
yo agence moko ya sire ezosunga ba congolais biso toponi FB International agence ya sire yango yo FB International agence ya sire yango yo balobi agence moko sérieuse ezalaka kaka na kombo obe FB International nyonso kolinga otinda yaka kaka na FB International ezwami bongo na commune ya Kasavubu avenue Maringa numéro 72 direction Chaba Asosa Ozam Mobimba. Numéro na bango ya contact plus 33 76 79 077 07 eza bongo te FB International agence ya sure yango yo FB International Tango satana belemi kotuka pe kotolangaye kolo Yesu afandi na loboko ya Tata Nzambe kobondela ponangaye akobondela ponangaye pona longa tango nyonso e atakombongele kimakasi akosimbanga na loboko tokatisa elongo bomo ya moto elonga ezalise na yo nakovanda nakombola yo yango ezali bomba melonanga nakoyemba nzembo na elonga nakutambola sena yo kwete ozanzampe nakovanda nakombona yo yango ezali bomba melonanga nakuyemba nzembo na elonga nakutambola sena yo kwete ozanzampe nakutalela siyo atapasilekelingaye nakutinga masiyo kuleye sengwe tondi motema unayebiete elonga
elonga ezali se na Yesu Masiya Nazareth elonga ezali na ye. C'est vrai, ata pasi ata minyoko tokotika nzelo te po ete longa na bomo ya moto ezali bobele pa Yesu Masiya Nazareth. Bien aimé croix yende mtakoloba na biso so tondimi tokomona kembo na Nzambe. Ayo nakoloba na bandeko nanga na lisanga ya basante nakosanjola kombo na yo na mokili mobimba po ete yozali Nzambe. Kolo Yesu motema na ngai esanjola se yo kolo nzembo na yo na monoko na ngai koloba te mpona yebi ete Masiya Nazareth solo pona yebi ete nasena moyoyo na yo na pasi bitumba nataleli yo na yo Pambonge na simbi se kombo na yo na yo na vilanga na simbi se kondima epa na yo na yo Ma message confirme oui. Elongo na ye to simbi kaka kondima yaya to kende wapi na mukana na Marc chapitre 5 na verset 36 baibisi chef à synagogue tiko tungisa mokonzi mwana sakufi Yesu Masiya tenaki konti ya maloba na bango te kolobi na ye kobanga te crois seulement Alléluia mwana kufa kiazongaki na bongo bien aimé nyonso ayo ekufa soko simbi kondima na Yesu Masiya Nazareth ekosekwa ndima kaka si tu crois tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Yesu Masiya le chef et le consommateur de la foi. Bana CFC, Bana Kodef. Alléluia. Bana de la foi TV partout à travers le monde. Alléluia. Yesu Masiya Nazareth. Total sa kondima liboso na ye. Po ete longo na ye. Ndeto bima balongi. FB International. Agence assurée à Moyo. FB International. Agence assurée à Moyo. Sango malamu na memeli bino bana kini boyoka. Sango malamu na memeli bino bana Congo boyoka. FB International, agence moko sérieux. Africa, Europe, America, Oceania. Utinda bagage tokoli. Mutuka to courrier express. Utinda bagage tokoli. Mituka to courrier express. Soki na lobyo na lobaka keba na bagence oya simanda kumba fona bakoli na bino mena FBC papa. Oh papa et mama noko kana zotimbisa yo Oh agence moko ya sire ezosunga ba congolais biso toponi FB International. Agence assurée à Moyo. FB International. Agence assurée à Moyo. Balobi agence moko sérieuse ezalaka kaka na kombo obe FB International. Nyonso kolinga otinda ya kaka na FB. FB International ezomi bongo na commune ya Kasavubu, avenue Maringa numéro 70, direction Shaba Asosa Ozamobimba.
Numéro na bango ya contact plus 33 76 79 077 07. Et ça bongo te FB International, agence et assure Yangoyo. FB International, agence et assure Yangoyo. Yaya, nabandole la nzambe pardon kata mbulolo. Soko kata ngote biso to kufa. Nzambe pena mawana ya kata rambula te ya kati. Siko bandako pepa mai na ba salite ya ba voisin na kata ndako. Ozo pepa mo. Tango sili siko pepa na koti na douche na sokoli. Ngaona na nzela zamba. Atama ekota kimena ke luka nzambe. Est-ce que ngana témoignage te? Est-ce que on a témoignage awate? Siko Yesu asala ndenge nini kasi? Mokolo na liali panambia mungwa tunajo. Mokolo na lia fufu na sukali tuna Yesu. Mokolo na pola na yevuna tuna Jova. Oh témoignage, témoignage nanga, témoignage, témoignage nanga, témoignage, témoignage nanga, témoignage, témoignage nanga. Oh témoignage, 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 témoignage nanga, témoignage, témoignage nanga, Jova, témoignage. Est-ce qu'on met dans mololo, mololo, mololo? Jésus, alléluia. Hey, témoignage, manyanga témoigner. Témoignage, Elisa témoigne. Témoignage, Yoposo témoigne. Témoignage, 2024 est au témoigne. Témoignage, Ganazo témoigne. Okombo manga pamba, Vinanga témoignage. Osoinanga pamba, Obimba nanga témoignage. Oyo nazalelo témoignage. Mikonga na simbia wa témoignage. Nyonso nazo sala témoignage. Moi vinanga yo témoignage. Est-ce que ça prête toi bisa Yesu akumama? Est-ce que ça prête toi bisa Yesu akumama? Nazoluka bato bazala poza ko bisa Yesu akumama. Est-ce que ça prête toi bisa Yesu akumama? Kumama Yesu, oh kumama, oh kumama, oh kumama, oh kumama, oh kumama, kumame Yesu, kumame, 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 tikana tombolo Yesu, tikana matiso Yesu, consolation visible,
Barabi. Qui peut vous faire la diminution de vérité. On va finir la place. Pas de l'avant côté. C'est bon, ça y a autre chose. Barabi la minute c'est ça. Assez oui. Eh, on peut pas prendre de bons mots, il va prendre ça voilà. Ça va les amis. Agence assure Yangoyo. FB International. Agence assure Yangoyo. Sango malamu na memeli bino bana kini boyoka. Sango malamu na memeli bino bana Congo boyoka. FB International, agence moko sérieuse. Africa, Europe, America, Oceania. Utinda bagage tokoli. Mutuka to courrier express. Utinda bagage tokoli. Mituka to courrier express. Soki na lobyo na lobaka keba na bagence oya simanda komba fona bakoli na bino mena FB c'est pas pareil. Papa et maman noko e noko e kana zotimbisa yo agence moko ya sire ezosunga ba congolais biso toponi FB International. Agence assure Yangoyo. FB International. Agence assure Yangoyo. Balobi agence moko sérieuse ezalaka kaka na kombo obe FB International. Nyonso kolinga otinda ya kaka na FB. FB International ezwami bongo na commune ya Kasavubu, avenue Maringa numéro 72, direction Chaba Asosa Oza Mobimba. Numéro na bango ya contact plus 33 76 79 077 07. Eza bongo te FB International. Agence assure Yangoyo. FB International. Agence assure Yangoyo. FB International. Agence assure Yangoyo. Et bien voilà, comme je vous avais dit, on est toujours là à Maringa 70, agence FB International, série ya kosakamate musala kitoko. Toza surpris ya koyamba Nicolas awa na Maringa 70, FB International. Bonjour Nicolas, l'artiste. Santé Boni. Ouais, tout le monde a agence awa. Petit tour. Non, mais petit tour, tu es là, oh, tu es plan A. Na FB. Ah bon? Ah, j'avais mon Nicolas, je vais te dire. Tu es là, plan ici. Tu es moi, avec regarde ça à 3 mois, mais là, on a la salle 3 mois. Déjà, il aussi pour ok. Deux mots qui étaient mon agence. Il y a ça là, on sait qu'il y a du professionnalisme, il y a un niveau de... Donc il y a bien la téléphone, il y a un petit bousson de temps, il y a un petit carton, il joue aussi les sous-benguis, il y a une liste, il y a un petit la modalité à canapé à deux heures pour l'île. aussi bana photo bagenda mikili nini baluka pasi ocha ya utinda bilo na kini FB International. Donc ils ont mon na photo l'Europe mobile. FB International. Donc il on est à la protéger, nous montrer, bouger donc on a checké la minute qu'elle est dans c'est le Gaulois, gladiateur. Bon, ils sont nios surtout na FB International. Ouais, va coller na okuna. Ouais, va prendre la maison. Après va aussi servir yo. Car après les sous ces appels na main na compte ya. La publicité, la qualité,
Donc jour pe bende to zala to mo ané kita ils a sous tout ça la bega ndete sali message aux anango pour na bafana bino vous avez préparé festival le 4 donc fanatique biso baya royoka donc ils appellent biso les hommes bêta abina filé ba bêta ba combat depuis combat ni bêta prince d'Angola ba bêta dans ça pour la mutunyo surtout déjà étranger belé c'est style là ils a vraiment style moi sika mais ça non donc ils ont et logo ya mboka donc tikali pour la libérer ça pour la mbala moko non ils appellent donc tout le monde on là ba festival mémoire il y a Magic System donc ils ont beaucoup la festival à Brazza donc tu connais pas le Fespam kitoko to Nicolas to zota mingi c'est depuis vous avez travail comme à part le festival là projet vous avez belé moi ben on dévoiler félicitations pour ça vous avez fait bien c'est Maito Makasi pour peut-être saluer Makawis damba soda makasi donc tous on va connaître la biso okino kinya c'est bon merci on va maman na ba fanto ba ko ta ngone no to protéger bana merci Nicolas voilà on attend foot à toi c'est mon sérieux donc il y a confiance dans moi pesi na mikili quelques jours na Kinshasa oyo ko joa sans problème tala Nicolas ayo za ba kolina ayo donc tout ça le quoi merci FB International agence assurée en Moyo FB International agence assurée en Moyo sango malamu na memeli bino bana kini boyoka sango malamu na memeli bino bana Congo boyoka FB International agence moko sérieux Afrika, Europe, Amerika, Oceania utinda bagage tokoli mutuka to courrier express utinda bagage tokoli mituka to courrier express soki na lobio na lobaka keba na bagence oyo ya simanda komba fona bakoli na bino mena FBC papa e mama noko kana zotimbisa yo agence moko ya sire ezosunga ba congolais biso toponi FB International agence assurée en Moyo FB International agence assurée en Moyo balobi agence moko sérieuse ezalaka kaka na kombo obe FB International nyonso kolinga otinda ya kaka na FB International ezwami bongo na commune ya Kasavubu avenue Maringa numéro 72 direction Chaba Asosa Oza Mobimba numéro na bango ya contact plus 33 76 79 077 07 eza bongo te FB International agence assurée en Moyo FB International agence assurée en Moyo Mabanza mamiki mabanza menoko Hallelujah Sila zambi kesi la zenoko Ketisa milanga koso utangudira
Unapasi ngetita dada utondele umatanga ngetita tondele Unapasi ngetita dada utondele umatanga ngetita tondele Umayela ngetita dada utondele umatanga ngetita tondele Umayela ngetita dada utondele umatanga ngetita tondele Mabanza Mabanza mamiki mabanza menoko Hallelujah Zilaza ambike zilaza noko Yetisa kilanga koso tambudira mambunga nemuketi Mabanza Mabanza mamiki mabanza menoko Hallelujah Zilaza ambike zilaza noko Yetisa kilanga koso tambudira mambunga nemuketi Mabanza Mabanza mamiki mabanza menoko Hallelujah Zilaza ambike zilaza noko Yetisa kilanga koso tambudira mambunga nemuketi Mabanza mamiki mabanza menoko Hallelujah Zilaza ambike zilaza noko Yetisa koso tambudira mambunga nemuketika Oh mfumu Zila Nzambe Basi Eh oui, FB International, toujours, dans les tours, Yassir. Donc, ce que tu es na poto, aux na Congo, tu es na Congo, aux unis kuna d'autres. Oh, et Fred Martin, mais tu as Fred Express. Donc, on a penda collé à couper si les lobby bazuna Kishasa. Donc, vraiment, la confiance au groupe Sabiso, merci beaucoup. Donc, FB International, je papa Fisto Bassel, donc on est là. Donc, agence aussi certain. La République démocratique du Congo et donc on est engagé quoi. L'agence assire au bloc et bon raté, bloc et ça la confusion t oh et là on a quelqu'un qui m'bante que bolania on souffle qui m'bante que ya muta bombo et nini donc ah makambani à la raté donc administration est fanda donc nengo pesi n'est pas au koto voilà donc mutuka ngo et qui t'a déjà donc on est là on est ensemble ya merci. Agence assure Yangoyo FB International Agence assure Yangoyo Balobi agence moko sérieuse ezalaka kaka na kombo obe FB International nyonso kolinga otinda yaka kaka na FB International ezwami bongo na commune ya Kasavubu avenue Maringa numéro 72 direction Chaba Asosa Oza Mobimba. Numéro na bango ya contact plus 33 76 79 077 07 eza bongo te FB International Agence assure Yangoyo FB International Agence assure Yangoyo
Ben voilà, je pense que vous n'avez non. Vous allez ça, Kitoko. Vraiment, FB International, félicitations. N'est Tolobaki, na Luanda, Biorezoko, vous allez que des Kitoko, na Luanda, na Angola, vous féliciter FB International. Chaque semaine, va courir les Kita, va courir les Luanda, Papa Fiston, Papa Timba Msa, Kitoko. Tous ans, pourquoi demain, tu peux aller aux Obakolina. Bonjour, mon frère. Bonjour, mon ensemble. Kitoko. Nous sommes à cause de la foi. Et tous les galobia, on est ici au Nzambazama là. Heureusement, on a ça qui est malheureusement, on a été. Mais Nathalie Italien encore dans la image, dans Monique et Maté, a passé la tête Kitoko. On a appelé ça disque demandé. Disque demandé. Nicolas, ils ont le roman, on le sait dans le film. Les termes, il y a film, tout ça, disque demandé. Non, en plus, les cartes, oui. Il y a un moment où nous expliqué que non, balali na bango. Oui, ça pena rola na. Pongi. Ça pena rola la pour agence yango ne ya solo FB International. Awa sérieux ali awa, ozana pour ça otinde logo na yo, o mutuka, o avion pour tchana koli, awa eko ya. Au sérieux za awa papa. Azo expliquer bino. Mais moi ben Nicolas ouais a fait Nicolas na mona ga suba biloko na awa, a koli à partir de photo et dans l'agence FB International. Agence Mongo sérieuse, Ali Makamagito Koza. Merci beaucoup. Donc, merci. Bon poto. Sans problème. Ok. Pepele. On a Dakar, on a moto, vélo, on a voiture, véhicule, nyonso. Yo contacté FB International, ba numéro affiché car na yo koya, ba poli na yo koya qui toko sans problème. Agence chaque semaine. Bakoli Express et Yak. Chaque semaine il y a 2 fois, 3 fois. Donc au petit lundi, mardi commis. Au petit mardi, mercredi commis. Au petit mercredi, jeudi commis. FB International habillé à Zana pendant son peuple congolais. Pendant le salle, c'est tout comme Peming. Pardon. J'ai écouté Zaki Belé. Mais papa Fiston Bastendi a eu aussi la somme ça qui est à l'aise. On a fait samedi à Kinshasa, on est titulaire dans mariage à Papa Thomas. Il a mis un vendredi. Là, tu as mon père, il a fait au selfie fier qui top. Pour dire maquillage, document qui est top on a FB International. Partout aux contacté par Fiston. Merci à Trésor Tim. Merci à Nathan qui fout à contenir comme dans vos vies. Avec Kabulasco, on a bateau, Bakoli na bango. Aux en France, aux en Paris, fais ça confiance à papa Fiston Bastem. Merci à Nathan. Noko, c'est là le vidéo. Ah, na le banding ni dango bino mongo za mona. Tuta mona. Bima binkaka. Momona ngote. Biloko ye biso c'est bon. Biso awa soko meki temezate. Momona ki lobi na paye de peuple. Binding. Mono salamaki. Ezali makambo na nkolo Jésus de Nazareth awasala biloko na ye bima minkaka nzambe azokosunga otie opesi kozana koli na yo pesa okomone kokoma omone ngeza okita ozomone eza okita ekiti kitoko tala mutuka ndenge ozo mutuka naza kosepeli. Merci na papa Atis, merci na papa Emalezo, merci ta mami awa, ta maman Odette, ta maman Ani Pedro, tozana ya Joré Chiwanga, ba on soit dans petit poto. Merci à notre père à la CFC, tu peux la confiance car papa Fiston va sender nous sommes qui toko. Il y a un attaque qui fout tu travailles, à cause de la foi, réussite, succès, félicitations à mon pasteur de la foi, félicitations à notre père Nyonso, félicitations au groupe Les Bons Samaritains, merci Nabino Nyonso. Chaque mercredi, on quitte notre combat de délivrance de famille, tout le monde est FB International, Batikayo. Maman Talizeko, pasteur Eric, papa Timba, Tati Bayo, on s'en a déjà pas prince, parole vie. Tous avez nous moins de bleus qui tirent. Si, moins de bleus qui tirent, on tourne le bateau. FB International, et c'est notre protéger dans Congo. Ablo et Bunga, et l'eau n'a pas bataille à Kasafubu, il y a ceux qui a l'emba.
landela ngo kuna awa ezalaka te do administration moko efanda ndenge oteli biloko ndenge bakozwela awa donc mama Solange merci beaucoup biloko tindi ekomi oyo eza FB International donc à partir ya awa mpe toflete temps eke Luanda donc FB International donc nde toloba international partout l'ambassadeur on tozala na biso tout à l'heure. Merci beaucoup. Yeah, ciao. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business et pas Fisto Bassene, Aouza Bizoko Tozane. Maringa 72. Maringa 72, c'est là, j'explique. Alors, Maringa 72, FB International. Nakasavubu, il y a une Nakasavubu. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Peto Zouaka. Pour plus de contacts, International. FB International. FB International. FB International. FB International. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo.